mabele d'abord. Nous respectons nos terres. Et puis, tu gardes à donc, comment est-ce que nous signer un contrat de pétrole et puis comment était un contrat concessionnel? Mon concessionnaire, on a collé avec Abraham. Abraham a signé un contrat concessionnel. Voilà pourquoi Abraham a coupé la vie à vivre la tente. À Somaka, il y a moins d'un kilomètre, il y a 500 mètres, il y a pas Kunda, moi, Sinaïe, à Hebron. Donc, on a fait un peu de monde font un mal, on a fait ce que ça n'a. Ce qui nous a signé ailleurs, merci, Papa Nabiso, Zambwana Joachim. Nabanzi Oyo, o Talisi Biso, o Tei Biso. Sikoyo bandeko, namoni débat esika e bandi sikoyo pambate, bandeko ebele balandi émission ya mbuta Zambwana Joachim. Bamoni yango tang mususu azopesa cours na bakombo oyo pe otangi ebele. Et yokani pe na minoko bandeko misusu tang misusu mbala liboso bon wana misusu pe bayebi yango toyaka na kati na radio pona kokola na banzi o lobi makambo ebele mais débat na biso siko esike bandi awa na bandeko nyonso tu tozonga na kibomoto moindo pambate yo otalisi bien mindele bazali koya kozwa oyo ezali nkita. Mais biso ba congolais oyo toyebi valeur ya biloko oyo ezali na kati na mabele na biso te oyo pe mundele ye moko aza kopesa ba prix na ye olobi ke par kilo soki $34 batu bakoye koteka bazwi 1,3 million oyo bakoki ko sala nango pe eloko moko te mpe o talisi biso makambo ebele ngai nazali koloba biso na kati na Congo pe biso bato moindo soki toyebi valeur ya biloko oyo eza na kati na mabele na biso te toko développer te lelo biso ba congolais to meseni koloba ete biso ba noir tozali mayele bandeko ebele bakotanga moto boya kreaki mwinda moto boya kreaki ni na chasse d'eau moto boya kreaki eloko boye mais toloba en généralité biso bayindo tolobi tozali mayele mais si c'est réellement que biso bayindo tozali mayele pe toleki mindele mais pourquoi tozali kolakisa force na biso ya mayele te na kati na bamboka na biso na banzi lelo ba gouvernement na biso ezali koteka ba coltan ba biloko ebele bato ebele bayebi yango te ba découvrir yango te mindele kaka mutu bazali ko découvrir yango c'est à fait normal que mundele apesa yo prix pamba te yo yebi na yo eloko te. Imaginez que biso moko to découvrir produit moko ezali na kati na se ya mabele na biso pe to yebi ko sala eloko na tina o etali produit wana mundele po aya kozwango akoyeba ete vraiment que produit oyoyo batu oyo basalela kango musala boye bakoyeba kopesa tokoyeba kopesa moi prix na yango mais peuple africain azali na mabele kitoko oyo nzambe apesi ye pe azali na nkita kitoko oyo nzambe apesi ye. Mais biso moko tosali koyeba ko découvrir te ba produit to ba minéraux ou ezana sous-sol na biso tozali koyeba te pe tozali koyeba ko salela na yango te eloko moko o tozali ko salela nango ezali te lelo soki mindele balobi ke bakosomba uranium te bakosomba coltan te bakosomba cuivre te bastikeli biso ba congolais na banzi ekokitata na $2 pamba te bango mutu bayebaka ba utilité na yango. Mais est-ce que motuna nazali kotuna pourquoi un homme noir akoki ko développer ye moko te sans aide ya mundele kaka esengeli mundele biloko mingi ezali na mikili oyo tozali koloba bamboka na biso kaka mundele motuna na ngai ezali mbuta Zambwana otangi
biloko ebele ezali na se ya mabele na biso soki tolobi tomata tokende mutu moko na bonkoko na biso aya koyebisa ngai soki ba produit oyo mindele bazali ko découvrir sikoyo bankoko na biso batalisaki biso tozali na coltan totanga kaka coltan batalisaki biso ou bien nyonso tu mindele nde mutu bazali ko découvrir yango pe bazali ko zwango nano ofele. Nakopesa exemple typique lelo ba chinois bazali na kati na Kinshasa soit na Congo bazali ko tonga soi-disant mabulu oyo bazali ko timola. Est-ce que nani azali ko contrôler mabele oyo bango bazako so bazotia na ba camion bazoke nango nani azali ko contrôler? À l'époque ya Mobutu nayebi soki likambango zali ya lokuta ba chinois basengaki Mobutu balobi te lokola bafulu ezali ebele na kati na Congo alors bio opesa biso kaka to lokotaka na biso bafulu nyonso tu oyo biso tozwaka na biso bafulu. Alors wana ezalaki masolo na bandeko na yebi te soki lokuta po eloba makabongo Mobutu aboyaki pamba te atrouvaki ke ba chinois batrouvaki ke na kati na bafulu oyo ya biso bako trouver ba biloko ebele. Nakopesa exemple manzanza lelo sombi boîte sardine eke ole yango obwaki yango osombi mulangi ya masanga omeli obwaki osombi sachet omeli biloko obwaki osombi kaye ba papier nyonso tu na Congo tozana baba usine o esalaka salaka ba biloko wana te nyonso ezalaka importer. Alors biso toloba biso baindo tokofandaka kaka boye pe tokozelaka kaka mondele. Alors motuna mosusu nakoki kotuna na bandeko oyo bazali kolanda bandeko ebele balobaka ke moto moindo aleki mondele na mayele. Alors ngai pe na kotuna po babenga yo moto moindo ozali mayele il faut banani il faut ba consacrer yo banani il faut ba lobake yo oza mayele ezali mindele otangi classe mindele balobi ke non moto aza mayele aza diplômé aza licencié aza gradué donc na ba titre nyonso tu bango nde mutu bakopesa yo. Alors lelo kaka biso tokolobake moto moindo aleki mundele na mayele tandi ke po ba confirmer ke oyo aza intellectuel aza mayele na biso ezalaka il faut tanga classe ba mindele na ebite soki toza na confusion ou bien confusion ezali te tozo koka na biso pe ko créer eloko moko te. Lelo mbuta zambwana na connaissance no tangi ba matière belé ba minéraux belé misusu na ebite mbuta zambwana. Est-ce que ba minéré wana ba congolais boyeba kiango sans que botanga classe a mindele ou bien bankoko na bino mutu bayebisa ki bino eza pe question ko poser ceux qui bayebisa balakisa ki bino bankoko mais pourquoi to sali ko développer te nani azali ko kanga yo po osala pau nani azali ko kanga yo bandeko ceux qui to tala ki ba reportage mingi na kati na Kinshasa okomona bazali ko féliciter mutu wana azali kosala bambeli na ye bambeli aza kosala ngo ndenge nini na bakikandala boyebi kikandala soko sali mbeli soki okati manga oyebi kaka okati manga soko tiki kikandala ane komi noir mais ba congolais bazali kosepela est-ce que kikandala bango mutu basadi toko koka ko fabriquer te toko kola pete ou bien toko sala ndenge nini mbuta zambwana teme oyo ye nango eza makasi mais zo senga na biso ba congolais eza ko senga na biso peuple noir to yeba kozwa le devant pamba te soki te mindele bakozwa oyo ezali na kati na mboka na biso toko lobeloko te parce que bakosomba na prix oyo bango balingi parce que tozali incapable ya kosala eloko oyo bango bazali kosala. Bato ebele balobi tozwa exemple ya ba chinois mais chinois ko comparer na ba congolais te po chinois à l'époque babane ko créer mais à l'époque ba congolais biso to bane ko créer nini liboka motute boatu kitunga biloko nini to bane ko créer babikeko ya nzete bikeko ya mabele ba flèche wana na koyeba ba flèche okangi singa botie nzete nini
tobandaki kocrée banzungu ya mabele biloko tobandaki kocrée mais sikoyo soki tobandaki kocrée mais pourquoi sikoyo tozocrée te wana pe ezali biloko moko oyo esengeli ya koloba yango mpo peuple congolais akola mbuta zambwana oye na makambo ya malamu ya bien oye nango bien olobi ke biloko oyo tozali nango na se ya mabele mais pourquoi tokoexploite yango biso moko te chaque congolais ali koloba ke nazali mayele soko otunie mayele wana ya bonkoko na yo te atangaki na université ya mindele soit na États-Unis soit na Canada ou bien na Belgique soit na Allemagne mayele wana ezali ya bakoko na biso te ya mindele bon soki mayele ya bakoko na biso pourquoi toza ko développer te si c'est réellement que bakoko na biso bazalaki mayele mingi tozali ko développer te na mayele na bango toloba bakoko na biso babandaki kobomba connaissance na bango donc toute l'Afrique bakoko ya bafricain nyonso babandaki kobomba ba connaissance na bango to développer na nini et puis eloko nini tozolinga liboso na biso tozela mindele ou bien biso moko to se développer na banzi mbuta zambwana esika oyo teme nde ekoya matata na mpoko malelo eboto eboto donc ndeko despe soki na comprendre ongo bakake sikoyo taya balaka laka nanga esila nano sikoyo na pasola mpoke na pratique bien yawanto ni ya radio lisolo ne na ko répondre na ko yaka nyonso o tiko loba awa tokena na mama mize Yesu na yoka oya ye enveloppe kuna koma akofongola ngo kuna mais na komi quand même puis naza ko ya pota yeba wapi na ko répondre mingi naza ja ko yebisa bino ete na ko zala incapable de répondre ba question ya basomo okandolinga ekosenga pe bandeko ebele ba na spécialisation ndenge na ndenge baya pe ko chapwa awa mama mize olobi nini kuna eboto papa desfe eboto na yo papa mama Solange yamba yeba mbote papa Zambwana mbote na yo papa mama ani aza ba bizu na ye bala nyonso arodi lisola poka lelo na pesi na mbote belé papa Zambwana papa desfe na mituna makasi lobi vraiment makambo eza na makasi mais tokomeka kopesa ye mwa ba réponse mike to lakisa ye moi esika nini ya solo moto muindo aza mayele papa desfe mais tosto kota la système moko depuis ba indépendance na biso mondele ali ko imposer o ya culture ya ye makanisi a imposer biso makambo ebele papa desfe ko posa ba exemple ka mike tokokoba nango sima papa desfe biso totanga la kisasa système ya ba français na ba belge en général ya ki ya ba belge mais papa desfe diplôme ya biso na kisasa ya bala nyonso to batanga kuna awa na Belgique il faut que ça la équivalence et lingo le banini au balancer yango au comparer yango par rapport ya système ya bango o ezali awa alors que normalement biso en Afrique to yeko la système wana normalement il faut que to yeko la système na bango wana pour la mission qui to comme awa makambo faut échanger pourquoi faut to ça la équivalence mais pour la likambo nini biso batia biso na mituke tozoyekola ndenge ya mindeli nde batanga système belge nde ezalaka epa la biso na basystème na bango ya baexamen d'état tout ça toyebaka ke tolandaka système na babelge mais quand tokomi awa mais pourquoi depuis leur roi déjà indépendance baautorité na biso bandimaka eloko ya système wana babelge pourquoi po belgique eza belgique biso toza biso mpo na nini parce que bayebaki babanda kosalaka toujours na collaboration na babelge par rapport ya développement ya mboka na biso mais toyebi biso na bino développement ngo suka wapi waya ba exemple mike to kopesa papa desve émission ya biso ya kitoko mingi mama kamoza ya kolobela ya mingi papa na biso papa desve mabe ya biso moto mwindo c'est vrai outi kala et bandi vraiment kala mais mondela domina ki biso na ndenge moko que lelo oyo et soki na linga lata par exemple lamba onga moko na tongi ou bien na lingi ndeko na nga mwasa te lamba moninga de mwasa tongi na maputa ngo eutaki wapi maputa wa sala wapi e sala muna matière nini euta wapi e kona maka wapi nani sala ki donc papa desfe toza mosika toza vraiment mosika et loko ya exemple avec ça ba chinois et zo l'exception ka que t'aurais pas ko sala bongo mais tout ça déjà la retard pour prendre desfe
ekoki kosalama même lelo tokoki kosala yango mais ezali eloko ya basacrifice bachinois basacrifie makambo ebele mpo lelo batelema bakoma na point oyo bango bakomi baleka na basacrifice mingi yo okoki kosala yango papa zama nakoki kosala yango no tokani na liporte me nde bafana na mboka na bango biso tomekana kosala ya biso ndenge na biso tokufa te bakutaka biso bakutaka bakoko na biso bazaki bomwe bakutaka bakufa te soki ezalaka ndingi wana nde bakutaka motu na kati ya baafrika yango mpe te mais nalobi tozonga ti na niveau wana te mais nalobi kaka ke tozwa conscience ke tokoki kosala na niveau oyo toza na yango eza na makambo mingi tokoki kosala mpo na nini te tonégocier bavente ya barichesse na biso entre bapays africains ntango mosusu eloko oyo osalelaka te na Congo Zambie akoki kosalela yango baor wana yo ya baafricain bapays africain bayebi kosala or même na kati ya Congo kaka na kala babijute congolais ya or bazalaka te bayebi kosala or te bayebi kosala cuivre te toya kolata banani bakable ya cuivre na maboko babilo wa malakite bijou ya malakite okolata yango kitoko papa nanga biso toza na pasi parce que biso moko tomizongisa nde nsima biso moko topesa na valeur na mosala na biso ya maboko te topesa valeur na production na biso nanu te soki nasala eloko na ngai papa zama na pasalo ya ye oyo akoki kosala papa desi posalo ya ye koki kosala mpo na nini te congolais aya kozwa epai na yo azwa papa zama na epai na nga mpo na leka tolukaka mindele te tala bapays africain baza na barichesse te bazali ya bapays africain baza na bao ya badiamant te baor te baza kose développe ndenge nini baza intègre akolaka liputa na ye de banda le premier ya sanza ti le 30 sanza ti liputa na ye azo vivre vie na ye mais biso nde toza boye donc tomakanisi na biso soki kota tema na mindele tokoma komona kaka ke non soki tokangami na mindele te tokufa non c'est pas ça mais lelo oyo nabi tozonga nsima non c'est pas ça le problème tokozonga su nsima ti na point oyo ya tozonga na niveau oyo mondele akutaki biso nango non c'est pas ça le problème c'est que tovaloriser eloko toza nango tobanda kosala na bilo oyo toza nango tosalela yango tovaloriser yango mondele pa kovaloriser yo omoni omoni tofanda ana na bamboka oyo mondele ta ekosola na yo azolinga yeba eloko oyo nga na yebi te epai na yo betele na lisolo ya mboka na bino nde bosalaka manioc nde boliaka ndenge obinaka omona ya azosepela mpo na nini azomona quelque part toza na ma personnalité tozolakisa bango quelque part toza na eloko bango balingi nanu komona nanu oyo bango bayebaki nanu te mais ntango bali koyebisa ye makambo basapatu na yo soki ya versace soki ya nini mondele akopesa valeur mpenza te azomona ke makambo wana yeyebi yango bokosola na ye nini mpo olakisa ye nini ya sika olakisa ye eloko eza différent na oyo ye aza nango deja na oyo ye asalaka à partir ya wana mondele akopesa valeur non moto aza na baréférence ya origine na ye et azopesa yo valeur amoni koza na personnalité oza kopesa valeur na eloko oyo oza nango à partir ya wana mpe ye pa komona lokola moto parce que ye aza moto devant yo mpo aza moto devant ye mais ntango yo ofandi nye ye azolobela yo akotonisa moto na makambo kaka ya ye akomona moto te papa nanga desi échange eza te ye azopesa yo ozopesa eloko moko te papa aza mwana tokoba nanu nayoki mpena bien te ndenge ozodéveloppe merci papa nanga merci eboto ndeko na ngai bandeko ebele boza kokotela biso awa nakopesa bino nyonso baloba bandeko ebele mpe bobengi na telefone oyo nyonso akobenga na telefone en tout cas ndeko limbisanga oyo akota na numero 47 ans namonaki oyo nanapesi maloba mpona kata mama mize déjà mpe okatanaki mais en attendant mutu nyonso akokota na telefone ngai soki namoni ete ndeko nyonso oza na ligne okoki kosunga koyeba ete ndeko ya telefone akoti po topesa ye priorité toza na papa okito awa oti kokota awa papa okito pesanga minute moke na répondre mwa moke papa DSP na mama mise a répondre déjà na ndenge na ye epai ya papa DSP mpe na félicité ba réponse na yo je suis très satisfait parce que émission siko angle koti eza su kosenga zambwana te mais eza kosenga mutu na mutu apesa ye participation ngai papa DSP na koyebi soko aboye bareseau mingi oza nango malheureusement na application na bareseau na yo bareseau nyonso na bale yango moyen ezali biso banoir toka korécupérer mpe tokomi na niveau ya mundele mpe koleka parce que faut comprendre ke mundele aza kobunda na babiloko oyo tomoni ye aza na avance nango
mais aza na difficulté parce que biloko yango mpe aza na yango te, il faut kaya kozula yango en Afrique. Voilà pourquoi Mundele aza na difficulté. Il a la connaissance, il a la science, il a la technologie. Malheureusement aza na kingo mais aza na kolé te. Biso toza na le deux te. Biso pe toza na kolé mais toza na kingo te. Ndelo ba ete il nous manque la science et la technologie appropriée pour te challenger Mundele. Voilà pourquoi il faut se compléter. Mais bah jour les akoya makana se compléter kozala te et kozala ozana kingo ozana kingo te ozana kingo te mutu ozana kingo na collier le deuxième donc on avance. Voilà pourquoi biso batu mwindo et loko zo tika sur la technologie na science so to zu yango raba côté wana en tout cas nous allons réussir. Voilà pourquoi na code ya minerai émission pour kalero ngai na zaja koloba ete tozala un peu net ba Mindele. Mundele amona la futur, amona la le présenter. Mundele a planifié. Si nous pouvons planifier que tu échoué, nous reconnaissons d'abord que tu échoué, que contrôler les minéraux et que les minéraux ce sont des chimie minérale et que si là et que ces produits étaient, tu bloquer d'abord exploitation minière et télémana nous. Na yebi ke bambo ngo to na besoin na ngo poto ko tonga balabala to sala boye na boye mais en attendant so to ko mo le futur to ko la valeur eloko to za nango pe si base ko la valeur za yango ndo bandi pe ko développer mais soki eloko za nango d'abord za ko reconnaître valeur nango te ozo ko ko sala ka et pas moninga te to continuer ko za ba esclave ba Mindele. Donc reconnaissons d'abord que Mundele a yana mpifo azo pafuka grâce à oyo biso to za na yango. Comme nous ne savons pas utiliser autre yango, alors gardons un peu notre héritage parce qu'il y a un trésor caché dedans. Tata wana avant kufa le laboureur ayeba kete 100 ans son âge proche donc ayeba ki asa okufa. Azalaki na souci pe amona comment est-ce que ako exploiter trésor na ye. Mais asinale bana na yeke ngana moni yango te mais bino bo continuer ko travailler là où le père passe et repasse. De bo continuer. Bino pe boya ko découvrir biso na génération na biso oyo reconnaissons d'abord que Mundele a beti biso mais tika to reconnaître que bana na biso bazotanga na poto bazotanga na Mundele ba même classe un jour bakoya ko récupérer d'où gardons-nous de vendre nos minéraux to tika yango d'abord to continuer ko yaka ba ponu na biso et puis nous allons vivre to ko vivre biso bakoko bazalo vivre ça yango ça ba camion bazali na Bangkoko, Batikara, Congo ya Lumumba, Batika.
musée. Bon libéré, bon libéré, bon libéré, sans décès la ton pays, bon libéré, à qui la dynamisme, communauté internationale, l'histoire vous jugera, mais qu'un payera. Bien. Mais solution liboso ngana ko iko zana ngo si base ya question to zana wafana ke na bande ko mususu. Il faut toyeba ete moi personnellement naza un peu contre ba directeur to ba recteur ya ba université par exemple place ngana tangela na ISTA, Institut supérieur de techniques appliquées. Technique signifie technologie. Ba lobite que Institut supérieur de technique ba lobi appliqué. ISTA est incapable de répondre aux questions. Appliquer sur quoi? Appliquer sur notre société. Et l'Union européenne, ISTA, moi je ne trouve pas l'importance. Pourquoi pas que nous avons électronique ou tout côté comme ça, nous avons la télé, nous réparer la radio. Faut bien que Nicolas comme personne qui finit ba micro processeur wana mike au kono ko tana kati pour que nous souder en haute dou. Faculté électronique et la maintenance, parce que ça n'est pas pour des recherches, ça est un supérieur technique, c'est la technologie, ce n'est pas la science vraiment, c'est pour les techniciens. Alors, il faut profiter de l'institut de ISTA, pour que dans village, un peu place régie des eaux exaltées. Est-ce que la micro-production, micro-invention, il y a comment pomper maïs, soit, pour maïs et bima. Bako un peu comme ça la invention mike ba aider la population na biso pour to ko récupérer un peu retard mécanique auto za nango ba invention na mike soki bani ko ya e bani pe ko permis biso na ko kontaka si ba mindele ba technologie na bango oyo ya pamba oyo za ko sala et eza na peut appliquer na société la biso te techniques appliquées il faut applicable selon notre société ba chinois ba za ko progresser parce que la technique est appliquée selon vie à côté bazaleli. Donc dans chaque culture, dans chaque réalité il faut bazala na une certaine technologie est adaptée na condition na milieu baza ko vivre. Donc ba recteur ISTA ba la recherche mon côté pour kende un peu baye. Voilà pourquoi les ingénieurs de l'ISTA n'ont pas de travail, baza ko chômeur. Yo que aussi ça électronique na ISTA le ko kenwa. Toi tu vois moi j'ai besoin d'un électricien, pas ya ko réparer nini. Inventer les mines. Mais nous avons besoin de l'ingénieur Isabaye va pousser tindi ya na balabala. Il y a moyen ya kozwa quelque chose ko sala ete ba permis ba pousser na biso ke kaka chariot wana ba ko tindi ya d'une façon manuelle et mécanique na niveau zalike ils peuvent aussi avoir leur patente na département où ceux qui tozana na département patente na Congo. Ça ce sont des choses que nous devons faire. Na kata ISTA chimie peut faire compta. Chimie appliquée dans la société na biso quand nous avons de l'uranium ici au Congo, l'uranium moyen à extraire aux moyen tout à zali exemple on peut ça simple, il y a pourquoi on va blâmer ISTA. Ngai na pasipaka na construction de A à Z, il y a église Kimbangisi Matadi. Mais papa luntadi la ba construire église wala moi laisse-moi vous dire la vérité. Ngai na ko yebi sabinote église Matadi. Et tongama penza na cimenté. Et ton non, c'était ce qu'on a na église de Matadi, aucun à côté à montagne, moko na suka avant ta lampozo. Libanga moko munene ezalaka wana. Batata wana bayebisaka biso ete libanga oyo bino bana classe na ba mama chaque dimanche to yaka to buka ka yango to yaka na église. To banai ko kata ngo ba carré Sambwana na bandi émission ezali ya yo pesaka biso maloba pamba te yo so développer ki to tikela ki yo thème na yo obeta mais soki tozali koloba yo za ko lia biso lisusu malobe belé tikela biso to loba o tikela ki yo ta olobi merci tikela suki sa awala koloba ete libanga wana tanto tutaki yango na libanga mususu Toto wana mtesala qui était totonga église à Matadi pe commandé à libanga on n'a même pas dépassé trop de ciment. Il y a moyen d'application dans la société na biso to ko développer babiloka micro ya mike na finance ba banque na biso et pour nous progressons. Ndeko na téléphone à 31 na pesio maloba kuna. Alors comment maloba? Oui maman na pesio maloba.
Oui, ok. Papa Gambona, merci. On a rendu émission malgré nation vraiment à Kati. Mais nous, on a Papa Gambona, on a aussi Papa DSV, Ameki ko expliquer sens il y a émission non bien. Parce que ndeko na telefone za maloba koba soki otobungisi alors tokena papa okito. Oui, bonsoir Batunio so papa Zambouane la pression, bonsoir DSV maman na biso musée na bande ko ba Olanda biso et bon dimanche. Oui, pour nous répondre à la question pour na yoka yo mona katikati mais na comprendre quand même makambo papa DSV alinga jaloba. Alors moi je pense que pour être honnête biso africain bien sûr on peut tokoki ko résister sans mindele pour faire face contre Bango pour nous résister, mais le problème c'est que je pense qu'il faut collaborer. Il faut collaborer la mindele parce que quelque part nous avons toujours besoin d'eux. Pourquoi? Parce que tout simplement sur le mindele a plus développé par rapport à l'homme noir. Non, le bon sens moro ya bien, dans sens ma bête, a plus développé tout simplement parce que sur l'histoire de biso africain, nous venons un peu de loin. Tout musika tozalaki tout d'abord esclave et ça l'a dit que yango nazaro loba lobby tozalaki moins retardé par rapport à Bango. Ba découvert au mundela sala niveau mundela zanango comme na uta yoka ndeko moka uti ko loba awa science biso tozalango te toza développer la science te makambo wana nyoso tozalango te donc toza obligé ya collaborer. Donc c'est-à-dire que au lieu basala trafic par exemple il y a produit de tiba uranium basala la trafic bazwa na modèle wana il faut et ça la makanation que to collaboraka donc tout ça la 50-50 je pense que bon monde to ko avancer peut to reconnaître que biso toza na retard peut côté wana to gérer mal ba o ezali ba bien na biso wana nde et kozala bien pour na chaque africain ameka ko se développer pour to kende liboso pe pour nous répondre pour la question na yoka ba oloba pour na ba chinois mais attention na utako le bango lobby ba chinois ba utaki pe na même niveau que biso ba chinois il faut pas l'oublier bato ba bi histoire ba koki ko contredire nga soki na oloba mabe ba chinois il y a une époque il y a quelques temps ba chinois pe bazala qui esclave mais les chinois aujourd'hui pour la nimba avancer parce que ils ont su comment dire ils ont su s'installer bango ba mi pesi pe lelo ba komi place ba komi mais nous les africains sur hôtel c'est pas le cas tout simplement tozo mona ngo pe toza na bana awa bazotanga la poto mais ça ne suffit pas pourquoi parce que bana wana bazotanga mais bazo mingi ba africain bazo kende vraiment na fin ya ba étude wana te bazo kende vraiment na suka te bana na biso mingi bazo tala o ezaka makambo etali bale makambo to landa plus ba o eza bambongo ba matériel to landa plus wana na lobi te ke bato batanga te o bazo landa bazali na bango to wana bato mayele o pe basala ba classe milai bazali na bango mais baza muke par rapport ya ba occidentaux ba européens tozali muke. Donc ce côté-là, il faut tout mettre à la claire. Donc, exact, tous la même histoire. Tous na biso bateau to ko résister, ko vanda sans que to lire na biso hamburger, to lire na biso ba matembele na biso to vivre na biso oui. Mais tous la toujours na besoin. Il y a ba mindele tout simplement parce que baza développer, baza ba les next côté-là. Donc, ba koki ko aider biso pour baza na savoir mo o biso na toza na ngote. Donc il faut étude, il faut nous soana et là vraiment na nyana souligner ce côté là na kanisi tozana nous les rezana nous to développer. Merci mais papa okitonga za na question pas na yokuna parce que makamolobi ça va je suis d'accord avec vous mais ko bossa na te émission au titre dans les codes des minéraux. Siko ba minéraux baza ko développer sur base ba minéraux o biso tozala ngo ya mwana baza na avance ya science plus application ngo parce que baza na matière o ba ko ya ko et pas na biso. Yo lobi nini po soki biso par exemple toza ba minerai oyo
ce qui te se fait peu important parce que on bazana na koli bazana science mais bazana kingote bazana ba minéralité toujours on a code de minéralité comment en tant que mwana Congo OK ni ko manager on bazala sikona les deux na pouvoir la science na pouvoir la matériel ozana ndako na sima lupango na yo olobini kuna bon na bandi to se comprendre vraiment te na lobite que ndele azala na nyoso mibale nazolo okito na pesa ni mende kwa numéro de téléphone 47 pour des raisons ba unité ndeko na téléphone na pesa maloba epi na kozonga ya papa okita sisa mbota zamba na ndeko na téléphone si akimaki zongela lisusu papa okito toza kozela maloba merci ndeko okito koba ozana code de minéraux ya ko répondre à comment oza ko marier bango ba na puissance ya science mais yo oza na puissance ya code ya minéraux ba minéraux ezana lusima lupango na yo olobi ni ko balancer siko kasi bango ba ke na côté na bango ya science biso oza na puissance ya côté matériel. Mais justement, papa Zambouana, tant on a le but bon, c'est simple parce que sur tali biso toza de côté à science té. On a biso toza na ba matériel na biso eza minéré. Donc c'est-à-dire tant on a le but collaboration. C'est quoi? Les gens qui tout mais collaborer et ça la mal logiquement. Dans le sens que tout ça la 50-50 na auto le bango bien c'est pour ça na peut-être c'est mal fait comprendre. Donc c'est-à-dire que les ala bongo et ça la ma bongo tous les pays ça la bongo mais sur tali pas na biso ça la ma bongo té. Et pas na biso za plus que bazo ça la trafic na auto kota la isu sous documentaire moko bo ezali business katanga avec Moïse Katumbi so tali par exemple Moïse Katumbi c'est l'un des personnes qui bazo te kamboka azo sala ba business na ye bien sûr a sali moi biloko miki atonga batu ba monique mais na kati ya makambo wana azo sala business wana azo teka azo kaba minéraux na biso mbongo tout au début vous t'avez loba 3 millions ou 4 millions pour le gouvernement ils en ont belleté toi et moi on le sait bien mais ils ont belleté mais il y a tant azo zwango azo bimane milliardaire azo ça moi blonné au petit peuple aux pauvres ils ont souffrir bon monango bilora minene mais pour tes en bilora mike mindela yebi o azo zwa parce que azo sala ba minéraux na biso ba makamba minene makamba kilikini donc ils ont la sens wana ils ont que tout ça la 50-50 tout ça ko collaborer donc c'est à dire que bien on a besoin ya boé oh bon ba matériel à boé oh pour avancer na technologie oui ba aider biso en même temps bisope tozo ça la moitié de par exemple zoba ya kanambe azo sala na ba chinois ba tongela mboka soi-disant et puis ye apesa bango o ba chinois bazo senga eza un peu bongo il faut que ça la bongo eza te que mindele baya bazonyo so mibale biso total bango non na lobi bongo te eza que collaboration et ça la marabongo soki toza tondimi ko ça la bongo parce que toza toujours na besoin ya mindele wana to miko sanate tous parce que biso toza moins développé par rapport ya mindele na sens wana papa Zambouana na mekaki ko se faire merci parce que toza ko continuer ko na émission sona ko pesa bande ko maloba parce que makama code ya ba minéraux oyo to moni était awa raison moko ngai na ko pesa na ba noir to ba mindele ezalité parce que ndeno du 50-50 na cadre ya mentalité que ba mindele bazana nini mais papa des personnes maloba awa comme ça to continue ko bana bande ko nyusu bazana katanya. Merci Mbota Zambouana mpe na masolo na yo ya mpoko malelo esika oyo yo talisi biso ngai na koloba biso nanu ba africain toyeba nanu valeur biloko oyo tozali na yango soki toyebi valeur ya biloko biso moko toyebi valeur na yango wana ekozala malamu biso ba africain toyebi biloko eza na se ya mabele te moto aye alakisi biso biloko oyo ezali na se ya mabele donc moto aye alakisi biso biloko oyo ezali na se ya mabele alors tokoki kobunda na moto wana te biso moko toyeba nano kopesa kolakisa biloko oyo ezali na se ya mabele toyeba yango nano na kopesa exemple bambala oyo ezalaka na Congo pe matembele oyo ezalaka na Congo est-ce que mondele moto aye kolakisa yo oyebi yango oyebi utilité ya mbala oyo oyebi utilité ya nzete oyo ezali na utilité moko
ya kosalisa bato. Alors biso toyebi na biso biloko eza na se na eza lokola neti eloko ekoki kobikisa yo oza na yango, me mayele ezali te. Mais sikoyo biso moko il faut tosala tout possible toyeba biloko wana ke biso tolakisa mindele. Mais or ke epai na biso ezali au contraire, mundele moto azali koya a découvrir biloko wana ayibi yango nano grosso modo boyebi na bino pete. Après ayekolakisa bino eloko ezali boye pe apesi bino prix oyo akobanda kosombela. Ozomona ngo te ke biso nde bato tozali ba ignora esengeli na biso toyeba nanu biloko oyo tozali na yango valeur na yango pe toyeba ko exploiter yango. Soki toyebi ko exploiter biloko oyo tozali na yango wana nde kozala malamu. Tozala biloko toyebi ko exploiter yango te tokokoma ndenge nini okoko pesa mundele prix yeloko oyo yo moko yebi te mundele yebisi biso oyo coltan. Est-ce que mbuta zambwana yo fandaki na Congo oyebi coltan? Toyebi ba minere mingi o mindele batangi toyebi yango te. Ata lelo mindele ba pesi biso yango tokosala nango eloko te po toyebi développement yango te. Alors mindele ba konza biso ndenge bazo ko continuer toujours ko konza biso yango tozoloba ke jusqu'à quand moto mwindo ako créer nanu te. Mais boza ko yela biso na ba théorie moto mwindo a créer boye ampoule soki moto mwindo a créer ampoule machine à vapeur, mais pour na nini na Congo toza ko créer te, toza ko importer na Congo ko pesa biloko misusu ezali nango biloko ya mike o ba pays misusu Afrique ezo sala. Tozali na manga na kati na Kinshasa na kati na Congo. Est-ce que tozala na jus ya manga? Tozali na orange na kati ya Congo. Est-ce que tozala na jus ya orange? Tozali na madame tombu mama boto mapela ba fruit belé tozala na kati na Congo to tchaka Congo. Est-ce que tosala ta jus nango ou bien mateka nango ba avocat o lelo tozoko mona ke ba shampoing avocat ba mafuta ba lait de beauté ba avocat biloko mindele tozali na mbila o tozali na mbila tozo suka na mbila na mosaka na mafuta nzika. Est-ce que tozali na makambo ebele tokoki ko créer na yango? Donc tozo créer te tozo zelaka mondele papa na mbuta na biso zambwana na masolo oyo tozali ko senga na peuple africain nyoso tout aye ba richesse eza na kati na mabele na ye aye ba pe ko exploiter yango po mindele babanda ko ya ko somba au nom ke mindele bazwaka biso to somba ke pai na bango wana nde esikana tozali koloba ke toko développer te na moni ba ko ba koza ko bakisa te na likolo na yango bongo ba contrat concessionnel oyo ba peperdis na kabilisi basi signé déjà été ole mabele awa mbota sambwana olobi malamu soki bato wana ba signé ba contrat parce que ba yebi na bango te eloko bazali ko signer le contrat ba yebi valeur na yango te. Moto ayebi valeur pasi ya kobota mwana ayebaka pasi ya mwana. Moto ayebi pasi ya mbongo koluka mbongo akabaka mbongo pamba te. Ezali muyibi soka yibi mbongo akutana naona nzela po sakana nango akosakana nango me moto ya la mokaka tongo ubia mona na mbongo pasi akokabango pamba te. Ezali lokola ba politicien congolais bazata na eloko moko te na eloko moko na mutu bayebi yango te. Bango bazaka ata bapesi 2 camions combien de tonnes bapesa bango 3 millions bakozwa po soki batikeli bango biloko yango bosala nango eloko te bayebi yango te. Voilà na banzi mbuta na biso za mwana bandeko vraiment bazali ebele moyen na monopoliser parole. Merci on y a qui pesa place on ande si je n'absous zali on ande ko nyonso ko tayeba ke code de minéraux o nyonso ko basukela koyoka da Silva yo mtokotaki avant de kondosh na papa Odon na pese maloba oboto papa Zambwana na utukolanga tena c'est très intéressant mais en fait pour nous d'abord toujours une perte spiritualité parce que ce qu'on a dit on a souvent exemple de chinois et les chinois la quitte la montagne au Congo et la discipline ce qu'on a dit 40 ans on a critiqué on a fait le compte de l'autre même puissance par commun. Et en plus de ça, dans la spiritualité, ils ont battu dans les lumières. Ils ont battu
la Bouddha dans fièrement partout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça de l'autre côté. Mais perdre sa spiritualité, ça perd sa intelligence. Depuis le là, parce que tant d'ailleurs qui va comprendre ça, va tout à l'heure, va battre de coups, va zalaki. C'est vrai que va battre quelques matières, va être précieux. Et alors que perdre sa civilisation, la culture qui fait que on se retrouve, on a un côté albanique avec ça, on va toujours signaler, pour photo la signaler. C'est-à-dire que la technologie, les hautes technologies va bannir. Donc, nous sommes regarder la matière, on a dit sur le niveau, est-ce que tout ça va venir? Non, tu connais le niveau de créer. Est-ce que tu comprends, on a perdu la civilisation, on a perdu la spiritualité de ce que nous avons. Parce que nous sommes toujours, depuis qu'on a été christianisé, donc on a encore sinon. Donc, dans le plan, la preuve de l'élection du salam. Nous sommes le dit, ah, on va le dire. Donc, dans le ce qui est débat est intéressant, mais à la fin de compte, on a dit que la photo de la spiritualité. Au fait que dans la noire, dans l'Amérique, quelle que soit l'intelligence, on ne crée jamais un loco, mais établi à commissariat, mais état normal. Donc, le cas comme ça, il a établi. Peut-être pour les civilisations, il a touché en épée. Ce qui fait que dans 2000 ans, le loco, il a là-bas. Donc, on a dit ce que tu revoir un peu très bas, parce que nous, toujours quand on a quand constant. Nous, on va pas dire, est-ce que nous sommes constant? Non. Et ça, dans la matière, on dit, on par satellite. Nous, ce que nous avons dit, on a ça, on a aussi tout le monde va noir, pour noir, même dans ces places noires, quelles que soient les intelligences, après à créer. Quand je t'abrite à commissaire, non. Non, on Merci pour le commentaire. Na yotoke Papa Pandoshi pour répondre bisoba prix à ba minerai oyo ba code de minerai déjà calculé na Banque mondiale. La banque a poto banque ba balance ka ba prix à minerai pour la région ba investisseur au ba ya ko chambo na la banque na bango. Voilà pourquoi na source ya ko benda ba minerai na Afrique ba tiaka ba prix à CCC dérisoire pour être batu na bango ba investisseur tamba wana poto ba teki ba to ba salima kamna ba sala ba minerai wana mbongo na bango ba yi evana ba banque na bango passer biso pe na première place to zape na ba banque oyo eza na stock te na côté ya poto to na ba bourse ya ba mbongo na bango. Ah, on a expliqué le mouvement et pourquoi Bancostier la Kaboye. Yo Papa Ndoshi Olobini, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous participer à la modification? Il y a des code des minéraux ou ceux qui ont eu ce qui bon minéraux nabiso. À vous Papa Ndoshi. Ok, Papa Zambwana, mbote ning na bande kunis bazana conférence, mbote na batunyo so autozai longo, vraiment autozai belé na conférence, mbote obazon nabiso na monde entier, bo bavandi pisika na bisika. Vraiment débat la biso to banda ki lobby est vraiment intéressant pour nous kokoye ba likambuya plan ezali ya modification ya code minéraux aujourd'hui ngesa la mana Congo démocratique na minitio papa zamwan et le na ko bezani ezali que biso tozali na fuite d'information on a ko benga ezali fuite d'information que balingi basala quelque chose est-ce que biso oyo tozali na musika. Nous n'avons rien à faire dans minute parce que tous ces plastique bisika bakosela ba réunion na bango tozate makamba olinga basala lié ou bako participer tozate jour bakosanga na toyebite et l'autre olinga basala toyebite c'est-à-dire tant que tu as la connaissance dans mon thé toko bana ko tâtonner te na minute pour moi tant que tous ces plastique tous a peine à filtrer quatre na bango te voilà tous a difficulté et encore pour empêcher et le Kouana. Mais ce qui est important, les amis, jusque-là, le peuple congolais a dit qu'on nous vraiment pour bénéficier de besoin yaye. Oye moko ayebi na kuta na babele na ye abota miwana. Na lingina lobela ndeko na biso oya uti koleka avant ngai tant va toucher pour la spiritualité. C'est vrai. Au moni bamindele bazana bajini na bango, bazana basava na bango. Baza ba oyo
bazo ko inventer tant on tazo ko inventer mutant on nga inventer abandaka invention de bandana classe T c'est loko ezaka inspiré et l'outil kati na connexion moko boye na directement na pensée na ye abandi ko créer likambo abandi ko fonder likambo ti peut-être ba idée mususu ba complément ko ko yana bato mususu on soma ye mais ye o abandi ki kanisi na ye yende akozala comme reconnu tel kanisi ozaki na mutu kingandi mais modification na mo pesa na bato kingandi c'est-à-dire azaki asa connexion il a force spirituelle ezali important na kati ya création mais biso sikoyo ba congolais est-ce que tozali force spirituelle non tozala ngo tozala force spirituelle na kati ya Congo ezali mais mal exploité mal utilisé comment là que un exemple moko terre à terre comment biso moko donc ko progresser pour tozali tema mabe envers l'un envers l'autre comment na ko s'expliquer toujours par exemple équipe nationale comité aujourd'hui dirigé l'équipe nationale il y a RDC et ça constitué na papa Odon papa Zambona papa DSV na maman Misère par exemple pour équipe wana ba monique et simbité fallait ba changer comité mususu o diriger équipe maintenant bazu papa Ndomplay bazu papa Carlo bazu bandeko Tito bazu mususu ba pesa ba musiko ba mo bazala ko membre comité ya équipe siko nini oyo ngai na papa DSV na Odon mo to ça to kende o lito kende ko utiliser force spirituelle na biso pour l'équipe avancer to kende mena ko utiliser force spirituelle na biso en sorte que équipe échouée pour communiquer wana ba maloko la bango bazali ben capable c'est-à-dire toujours bon mana entre biso na biso ce qui toza na force ya ko kota bondoki ya ko yeba ko détourner la vie ya baninga pourquoi pas to kota bondoki na biso na mozinga nango pour to kokape ko yeba ko inventer est-ce que ba to toza ni force spirituelle toza na force spirituelle toza na connexion spirituelle ya modèle mais toza ko exploiter yango te pona avancement ya mboka mais toza ko exploiter yango pona ko détruire mboka soki na moni ndeko Odo abandi ko avancer na idée na ye ngai nazana kindoki na ngai mais ko exploiter to to yo kindoki pour utiliser ba terre propre kindoki na yo ozana ngo sikoyo kindoki na yo o utiliser yango pona bolamu ya mboka ton problème ndo bandi ko utiliser bondoki no pour ko détruire Odo akene liboso te kanisho azana ngo pour soki avancer yo ko tikela sima voilà biso na biso toujours bomana toujours iloka liboso photo bandana nous komilinga de to banda ko linga muninga na biso oza pembeni nde na koyeba kotia kosunga eloko oyo yo desiro bandi papa Zambolo bandi nde ko bandi pour na kotia pe likanisho ngai comme ça to avancer pour la bonne marque pour le développement ya mboka omoni soki to bandi ko longwa na niveau wana je crois bien que to koyeba ko prospérer eloko mosusu zali mat ya formation voilà pour tout monter comme un niveau il y a pour empêcher que changer code mais faut y avoir la connaissance de ma campagne de basala faut y avoir comment il peut faire bon ce qui te dit tout tika bozuna biso vendre na mabeli mais to y ba ke ba ko ba choper ba tika bozuna vendre na 200 000 loté et bénéficier na ngbe loté le ko pa ba tiza mo pété zo pour la wana mais à quoi sert tozonga na ba caractère wana ko tika bozova na mabele nde mo ba di so bito ko ni faut que tu comme pour la mwana non le problème c'est quoi to comme déjà na phase de développement et c'est même ce que le moniteur papa tu as le kambuya état de droit il ko ba ko tsenyo na kati ya ordre maintenant ba ndé ba ko juste susciter na niveau au na niveau ba minere na biso ba cotisation sur na kaya ya impossibilité na kaya force que ba ko ma ko tisan ko imposer biso non et comme est-ce qu'on collaboration vraiment claire peuple congolais a comme appelé na terre pour bénéficier pe na bozu ya mboka na ye par rapport à pourcentage que vous avez partagé c'est-à-dire nga na ko insister ko lobake ba mindele baza banzambe na biso to metokoza la kana besoin na bango dans l'état que biso tous en formité na binazwa exemple ko banda année 75 to 75 na mboka Angola ba cadre bazagité Kobanda 75, la plupart de mes cadres au balai pour travailler en Angola, au RDC. Bati formé na Congo. Angola zaki équipe pays donc ba cadre bazaki ba cadre ba utaka Congo so ko pe lelo la plupart ba o déjà Angola za ba katangel na baluba la plupart ba to ba vana Angola ba yebi
ba simimboka wana. Alors lelo na bino na tangwa lelo Angola ça dit fort ya kotinda ba tulipanda pour former jeunesse kotinda bango ba pays libana ko tanga bazo zo ba bourse de tiba ko tanga libana na minito lelo ba sina besoin ba congolais te pour ba relaxa bango le kambobo non c'est besoin qui pour monter pesa mathématique pour professeur mathématique alors que na campus ya biso ya Congo ada abo pesa mathématique na kati ya université Angola mais lelo eza sous bonté pour bango ba comme déjà na profondeur ba comme déjà pour se former le prof c'est quoi biso to lukato se former papa na ngai to lukato se former to kota ya koyeba nini bango bazo sala to décoder biloko wana comme ça ndi to koma na capacité ya koyeba ko empêcher biloko wana tant que to koma former te tant que to lukato koyeba ko se former te en tout cas to ko banda ko zonga ka sima ko tourner kaka sima wana mutu de se fait azo créer na ye aza une explication na ye mais outside la moté pour na tinna na ko poussa mboka na ye ekende liboso yango mon papa za mwana bozo na biso to bomba ngana na beleti to utiliser yango mais to luka to yeba comment to kopi ko utiliser yango pour le moment atato mati likolo atato kitina se lokola toza déjà na limitation na minute au photo luka to côte na profondeur ya ko apprendre comment bato yo baza ko utiliser biloko ba utiliser mo pour na sens ni na nini na niveau nini na maile nini ce qui te comme le niveau wana ya ko yeba biloko wana comme ça de faire comme be fier tu peux faire que bon ce qui beaucoup ya te bien beaucoup yeba il faut qu'on ait comme un niveau mo peut-être no ata mundela yete mais bino peut résoudre le camp mais tant que bon côté tout le monde a été ingénieur congolais il s'appelle Plastade c'est le stade mo sur le centre mundela c'est un exemple que force spirituelle ils ont joué très grave na kati ya mboka to toucher makambo ya ba banque te makambo ni te utilisation ya minerai na biso papa Zambwana ça nous demande une information et puis ya ni balé pour le ressources ça nécessité ko évacuer to kamata force spirituelle na biso to sali la mo pour la bonne marche à mboka et mo pour la détruire ba ninga na cesse kindoki ya ko bomba tezali kindoki ya ko détruire mtoke liboso tezali mais kindoki ya ko créer loko to ko savoir pourquoi voilà la type mo le ba et boto bote awa namoni ekomi koyinda awa chaque moto aza koya na contribution na ye oyo eza débat challenge eza nanu te tozokende pa ya ndeko odon me ngai namoni te ya bandeko bobokokiste suka bakolongaka parce yo passe zoro babeso okomi koyeba te tozongela baspiritualisme na biso seke babokokiste suka tokojoindre kaka philosophie na bango. Bozonga, amabele na bino.
biso te o